ndako ngo ndengeni basi alelo oya nzungo tchaka kate or ngape national beti calcul mbongo natikela madame eza le fatia langa biloko me ba 8000 na yebi ko ngana kota malewa pasteur le bala dia 800 pour 3 boules ba dia za 600 200 li pegama ka sote za ka ça le pas conjoncture matière comme mais faut pas enlever pasteur o teringa misatu déjà 3000 puis 600 fufu combien 3000 ici 600 na teka 4 pour na be puis so ko servir nga na 4000 na pension 17000 to za ka 4 mo teringa biloko 4000 o liena na nani o 17000 na ke malewa na kozonga na 15000 mois 2000 keke keme na tondi ko lekanda ndaku na ebi tous les plans de guerre o trahir nga trop na ebi genius na mata bisko bandaza na komi na 7e mari mutazo kitate makolo pasa ngolo ba biso kufa ta ko kufa ko bato ba kitangana pe na pema na olo bano ba sérieux problème challenger to kabeli vi batu misusu comme si mukideza ya bango tala batu babongana biso babola makolo ka mibale nana uta na mbongo lola mutute to kutu nyoso awa bebe akoma patron tala na bomwana kola ko ba bebe nyoso amona nini po mukile ko maye biso to sana mukile mabilela lelo ko ba paya loba ya solo oyeba kama mike tambola na vision ko bongesa classe te classe bima 80% po mukile pesa classe réseau soko tangi ndo musala challenger la ta classe te challenger ma classe amdo to na wazomona ndeko pesa lipa oza wapi otelemeleli wapi nde makambo sana vi oye na poste nini bon mibale olelo ba okuta le 8 mars ba sere na oloba na yo basere za problème koke na bare za problème te entrée na yo zwaka ndenge ni tokomona na bare opandi 20 bouteille tobetele maboko tokanti affaire nzoka ndeko papi bango pesi mwa ndako moko mutu akoti bakabeo $40 lorenyene ekala ondimi perte malokumeti etikala oya bimi futela pede bouteille azongo fingi lokola za yuma amelaka te na pile bango nzoka responsable ameli de pa longola mabibi mbongo tazo tia économie profit nema emata yo za wapi oyo kinga oza deuxième mi-temps bar poto mase gicha pembe kozwa 100 francs na yo batutu balingi yo te mokolo kokwea ka bato bamelaka yo nde bakocola yo omwana pende yo mwana ondire bazwaki se mine na ero bazwaki d'etat ere azwaki 69% tanga ke sepela azongi na zero otekelongi ya mwana ondire ekoli bikosi lokola crayon to mwana azwaki se mine momwasi asisaki examen d'etat ke kosepela zi pese mama mami wa jozo yoka pasta na yo lotina ngana ze solo kolele pasta bana yo wimasi nde bayaka kolembalemba mwana neve lero baninga basakana ya fani na kondira lembi maladi poni bazaki semina le 8 mars nazo betelo ba piège complet Congo ebebi te mukile bebi te biso nde bazoba te bitana l'air te to motivé pressé oya zaka pressé akutana kana mbeba okose yango bitumba vie zana bitumba vie na makamusi moko lu beli mina poko libala bango kuku yokufa nanga bien o bazana bomengo babalana o babalana na bomengo ba mobala peta ko pe simba ko to mwasi pas de blague simba bo feta ka chaque jour lokola mukola su ya suka ndanga bien natola na soko zana entraîne na o ya kimia liaka mbongo pombongo ko kendelo la te ko tikala awa voilà soko zana makoki te mais ma vie lezo ko kontaka ba feti te soko zana mbongo to ko bel estomac pamba na mbongo akendaka pa mobile penda chele motema yokanga bien le 8 mars na ba fête Saint Valentin yango te mutesala mabale bimisa bana bana mingi bayaka na makamba le 8 mars na ba Saint Valentin eza bana bayana ninga chichobo obima solo bana ndako kende kolata liputa na nzelo bimana mobile zelongo se mbala kata pasa tuta biloko na olo bana yo lobo pasta mususu likola le 8 mars alati elamba mama na ye ayibi yango na saka ke kolata ngo na pembeni mama ye bataki asali nango ekobo aye pa azongisa gumbi ko zonsa mama ye wow mama alati dimanche eleki ake nango église or yo mwana tango okutana ba conséquences ya vie faute ya nani na oto makombo wana nyoso mais ce qui mbongo ezate ko kotsaka papa ba dossier te soka yomi mabeti kara ozo kotsa ba faux demande ke longwa titulaire ko na réserve OK ko bota mobali bana 4 ne pas de kangiye
vrai mobali alingaka te mwasi abimisele makambo avant ye moka loba ayebi déjà tout loba okutana mobali baventile loka babiso mobali esikoyo aza alelaka mwasi na nyonso alingaka te mwasi aza na kimia namona mobali oyo atiaka mwasi makambo makasi wana baza mais mobali ya vie babungaka ye te mobali ya vie kobunga ye te ata na makambo ya miki dana sekina ngomi nayebisa yo lelo ekoyinda so batiaki zengi bakozwa zemi ofele or mwasi aveni fozonga frein le 8 mars esala biso te ngani mfaje le 8 mars vrai mwasi mobali bine bongama toke le 8 mars foloba te nana makambo ebela kosala olingi okota na motema mobali boya bafeti avalere ekoka nana okoti libala te kolingaka feti te okozwa zemi ya loyenge pamba ese de okendaka bafeti na babar na bafeti wapi okozwa zemi ya botel ezanga motu na makolo yeba nano identité mobali mobali alingi afandaka wapi famille na bango ekolo nini ana amina masanga na ye na suki ekosuka wapi solo la pembe soko yoki ngo original na kote haleluya te po yokango mingi MJTV Sambara Golima Zapata Bila Kolikobo Sambara Golima Zapata Vraiment beau s'abonner Sambara Golima Zapata Bila Kolikobo Sambara Golima Zapata MJTV Sambara Golima Zapata Mami Wanza Yoga Mami Wanza Dani Timanga vrai non qu'on voit tanta sola bien gauche droite à la table pantalon quoi au moins MJTV vitesse wapi abonnez-vous Bienvenue comme ça dans votre chaîne MJ Télévision et surtout dans votre émission Haute en couleur qui est aujourd'hui présentée par moi, Dani Timanga, votre humble serviteur Balobi Benganga, Papa Nadarvi Timanga et on s'appelle Loroté. Merci comme ça à notre patron, la première dame de Orléans, Maman Mami Wanza. Donc Maman dit Maman. Et pourquoi pas on a salué aussi comme ça Olivier Loango derrière ce beau caméra et n'a pas si bambote na ba maman ya association les femmes d'avenir ba maman Bosembo balobi lelo ezali ekwe moto ekwe bende balobi Dani Timanga akiti lisusu pona koyambela bino pasteur John Toli ya pete lelo ba maman bokozwa Toli na bino na ndenge longo bani parce que le 8 mars ya lelo ba maman ba kobonga mandenge nini makambo koleka ndenge nini sur ce je ne pouvais pas être en gras sans pourtant saluer aussi Papa Micha de Paris. Balobi Olivier Loango va te compte sa pasteur John na kati plateau la biso tout balancer non pub et abonnement et puis tous on fongo la biso pour te compte sa pasteur John top sur le aka Toli ya pété à suivre. Na yeka ka pola ko loba likambo ya ko kangali puta. Balobi journée ya basi ba mama Bosembo basa ko organiser soirée ya ba mama. Il y a droit des femmes pour la maman. Ezali rendez-vous à ne pas manquer. Le 10 mars, Ndé Makambo. Le 10 mars 2023, Ndé Makambo. Babi maman, Kangali Puta. Kangali Puta, maman, Kozanga te rendez-vous à ne pas manquer. Ba maman Bosembo, ba maman Avenir. Basa ko se la soirée mo kitoko, bozanga te ba maman Boya. Bo baza ba papa boya na ba papa li putande babi li putande makambo. Professeur, docteur d'Anima dans Canada. Moi j'ai une formule pour tout. Le fongoli Denise pour la 10 mars. Ezo senga kaka liputa mbiliabela loba liputa ezali ebele mais balobaka nini etangele ndeke seni eza 5e édition ya ba mama Bosembo yango tozobenga bino eza journée 40 date eza 40 le 10 mars 2023
2023, journée internationale des droits de la femme. Mokolana maman, Liputa. Tala kaka. Soirée zaka moko mukolo Liputa nde makambo. Tala niveau. Siméon Solo, Braddock de Sarcelles, Yves Chouinine, Erjimboyo le Camer. Le 10 mars, vraiment, tous en a besoin d'un binom. Tous en a besoin de soutien pour les qui soutiennent ça. Les beaucoup moko et ça la kiloté. Toi on a besoin d'un binom pour ébeler parce que toi on a besoin €1 d'un binom pour bisopeto que nous peut ça €1 quelque part. Donc toi on a besoin de mutunir tout association tout même aux associations Teyaka. Sauf aux associations Teyaka quand on se retrouver. Soirée événement mon n'est pas. Les événements n'est pas. Maman mon c'est toujours de coup. Mon espace, tout le monde là qui ça, espace avenue Diambo. Place to kozala les 10. Balobi boya ebele le 10 mars, événement sera moko, ya ba maman Bosembo, ya ba maman d'avenir. Allez bisous. Pasteur, bonjour. Pasteur. Bonjour mon frère. Bonne santé. Très bien par la grâce. Et ça va bien les sous qu'on a la pembeni, il y a Pasteur John. Pasteur John, malgré ça, il peut moi Mikolo, solo la vraiment, Baloubi Lelo, Bandeko O, Balinakao, Libanda, Baloubi Lelo, ils annoncent le 8 mars. Pasteur John, Bandeko Bakoko, ils annoncent Tolina Bango pour la journée. Et nous avons un Pambola, le 8 mars, c'est ça, moi, oh, bien on est beaucoup commission cher. Dans le 8 mars, ça sera le cas, moi, nous sommes à jour, non? Bon valoriser et loko na moment où est singulier na ngwe koki. Bon valoriser et loko na ta o teke bo pesa ngolo kumu mekuti batu na ndenge moko pende balani tena makambo bozo kumisa ngolo lelo. Vous comprenez nga? Tout a biloko pasta. Libala eleki le 8 mars. Oh ko pesa le 8 mars il raison ko le kalibala akobima na miso batu lokola sepeli mena poko libala bango kuku e kokufa. Andanga bien. O bazana bomengo babalana o babalana na bomengo ba mobala peta ko pe simba ko mwasi ba de break simba bo feta ka chaque jour lokola mukolo su ya suka ndanga bien natola na soko zana entraîne na ya kimia liaka mbongo pombongo ko kendelo la te ko tikala awa voilà soko zana makoki te mais ma vie lezo ko kontaka ba feti te soko zana mbongo to ko bel estomac pamba. Nandanga bien. Nazola na pasta. On a le clair. Le 8 mars na yebi yango kaka ndenge zaka le 8 mars. Bo commission on a valeur or yoka. Série ya kala na tanga mobutu na yebaka nanga le 8 mars te. Est-ce que mabala kala kufa pour le 8 mars yebana kate ezalaka. Fi ni nya boyaka mobali na tanga kala pour le 8 mars ezalaka tende lo kwa le 8 mars ezalaka te libale ku ekufa. Lelo ba jeune fille bazo batina libala te bazo comparer mabala kisasa na ya TV o ya TV ya poto zaka na mbongo ya kisasa za piaka mais novela c'est pas c'est là bien mon frère OK basta libala poto comme mangana ya kisasa te mobile ya 20 ans na poto comme na aja ko bima luki fini ye moko ana kisasa 30 ans kwa mwana abimi beba 8 bazo seleti na poko na fufu OK 30 ans na Congo zana nu bébé bazo bondo na li mande fa pembe ebele tout à fait pendant bien nazola na pasta na le melo polele OK pasta basa kisasa bazo me mabolingo kwa na poto or rien mobali na yo talaka bozina ye bongo memena ba feti mabala misusu basi ba rata poste na kitoko poko akota mobali be exigence on a l'air mobali kanisa kate mobali ngana linga ko na posa lingo libela amoni ba posa ko senga no ebele alongo na premier bureau ça quoi titulaire comme réserve na lo bana yo loba pasta solo la bimanga penda bien tozo di ba mutu moko te akopesa libala réseau so ki bino mbale bozana ba moko te comment na ko sepena moi sina sombele li puta to ko sala fête mina linga ke penda bien te comment ma ça se prendre bi miseto tambola menjo ndena bolingo na kati ya ngal mobali mususu ko lekanga jour ya piaka nda epalanga on so kazana mbongo akenda pa mobile penda chele motema yo kanga bien le 8 mars na ba fête Saint Valentin yango te mutesa mabale bi misabana bana mingi bayaka na makamba le 8 mars na ba Saint Valentin eza bano bayana ninga chichobo obima solo bananda ko kenda ko la taliputa na nzelo bimana mobile zelongo se mbala kata wo pasa tout à biloko na lo bana yo lobo pasta mususu ni kola le 8 mars alache elamba mama na ye ayi dango na saka ke kola tango na pembeni mama ye bataki asa nango ekobo aye pa zongi sa gumbi ko zongi sa mama ye wow mama alati dimanche eleki ke nango église
or yo mwana tango okuta na ba conséquences ya vie faute ya nani na oto makombo wana malédiction mon frère omena lobao na terre to la peut être facile makambo si to memisa na to memango to lata na nzoto ba lukela ote motu moli yo moko ezala mwasi mobali surtout basi ba kwaka na ba faux pour la mabe bo tout mobali ezaka nango na moi raison OK mobali baloka te déjà Congo ezaka na passe Congo na mbapiaka mibali ndenge bakola kola na ba age sambongo bakoma lokwa ba mfuta ba bango donc na ba mfuta biso te Congo ezangi misala to kolukela wapi Bandanga bien. En foot, moi, c'est des académies. Non, le bano clair. Ce que yo kinga bien. En foot, moi, c'est gagné. Le 8 mars. Vous remarquez, la plupart des filles. Ok. Bon, ça l'a agité pour ça, bimana pourquoi? Du coup, on a se prendre baninga na balle au l'examen d'état on dirait Saint-Valentin. A linga tika mobalo a linga na vérité pas bisa na zapiaka. Ora yo ka hier le matin na ndi baninga na tore. Tango bande baninga basimse touche camarade mususu pas sombeli bango bien. Alors c'est des ndoto na mukolo moko tote. Et fait comme mobalo ka ke moi sinanga zaki na ndako tabima ki libalele elembi. Bozo kama ba fine bela kitoko me baza kosensa libala te. Fia tout la kate. Na kozande muto bombe na mutema libela neti mobala solo te. Voilà. Non, clair. Moi, c'est tout là, lokuta. Moi, c'est sur le temps que ça va bien gagner. Ça va gagner ces deux autres. Mais pour la bombe, la moté, manette, bombe, rabasse, bandaku. Rien. Oh, maman, lokanga. Solo la pasta. Oza qui toque le quoi, mamie, wata. Ça va gagner, tu vas continuer à coffre, faire un moté, moté, qui a massé le champion. Bazo tala, yo, pour passer ma sangue, na frigo. Yondo tuninga le ana lobina me mangambo OK pasta oyoke boyo fa ofandi na so ngela pe na solo ba feti ebo ma vite mikolo difficulté ye mbongo komi passe ba posa feti ye makasi ko leka bo mengwa batu basi mingi bazo mema mibali na ba vidi mobile azo ba komika bana mwasi bololeti ba ke ko ya pia kati ma ba futela ezate. Comment nous avons demandé de nous faire $100 de foot en ndaku na moi na bana bakola oyo sanga ki hôtel 8 mars ngo to fêter ndenge nini $100 na bomi nzoto moni na to somba bokali abadi na foot na bana minerval na pesa tata lopango yo lingi na kata na somba loli puta pote ndo rengi na poka to bima tant to kokele to bimi ba te somba boko to bimi lokwa batinyo solution ko bomba ngana otili ko sala wapi bate ya rabino ndeko pata fete ko tika ka mutu te soko za na vie yokanga na mona ngambe ko kolongana ba anniversaire combien le kanga piaka na la muki mercredi ma anniversaire zaki mardi pasta nga kutana ngata 10 ola muki jour nini na la muki mercredi ma anniversaire ngele kaki mardi mana chango ke sa te likola pia ya piaka to mutation bisanga ndeko na bisa musika le kaka ko le kaka obi ke le besa ki le 4 février nani malikuwa kima mtu mzusu kola mga mtu wana ata 2000 na maboko ezate vina nga moko manka otangala anniversaire ne pas que na lingia ngote ekuti nga piaka na kochango kate na tande ngalo bina kobimisa nini jour na mega ko zambongo tana fete ka anniversaire ya moko batu bayake kanga ki vidi ya nyoso retard ezate vrai mobile na vrai moi si surtout moi si ndaso ko lingomo obima fo moi si na bajuna boy exigenga kaka o papa bi ke le 8 mars na yo nanga na ko ke muninga social dépense nga soki na lobi te seke makoki ezate soki ezana ngako na expliquer mama yako bi ke le 8 mars to ko somba liputo bezombo yonde moi so ko ba siko na somba to te papa sa salinga nyoso mais ce qui m'a ezate ko kotsa papa ba dossier te soka yemi mabeti kara ozo kotsa ba fo demande ke longa titulaire ko na réserve ko bota mobali bana kate ne pas de kangiye vrai mobali alingaka te moi ça bimisele makambo avant ye moka loba ayebi déjà tout le beaucoup ta mobali va ventiler le ko ba biso mobali escroza alela ka moi si na nyosa alingaka te moi ça zanaki na kimia na mona mobali oyo ataka masi makamasi wana baza mais mobali a vie babunga kaite mobali a vie babunga ite atana makamba mike okoza na likambo pasi ya zola tela o susi ko leka yo kolonzo nzoto mobali a vie ayaka na baswa makasi pa moi cité ayaki som ko la lingaki yo o tikala abi ke to zano to za vie mobimba monanga ndenge na zala ka yo ta ande poche memini nini
mobali ya vie yango pasta mobali ya vie soki aye atalaka telefone android te ezala telefone elongwa mokongo bakanga na elastique pour fike ebenga mobali ya vie komemaki mpa bakamaradi te bakobenganisa yo pa pamba pasta soki oza mwasi ozwi mobali ya vie komemaki mpa bakamaradi te bakritere bolingaka na bafilme okomona ngo mpa mobali ya vie te ntango koboya ye nde korata venir libela mibala besko nde bayaka propre mpaki notala mwasi abongama loko abombeke kwa na pays étranger mibala besko yaya nayebi biso nalobela yo mobala esko mpaki notala mwasi atalaka kitalatala 15 fois lokwa journaliste eputango okenda moni bakamaradi banisi kotuna ta nano esimbi ata bebisi esimbi akokende te fo akota soki na salon de coiffure oninga kata suki okwaki tata sala ezaka monene amitalisi bien abaliki ti na nsima atembolima moke abi lelo akoyeba na ba 15 000 akaboyo na bapoche ndire bambonga babrike naolobela yo atie ba 6 000 ya milimili yao badesa na coin oyo nayebi so polele parceke $10 na prise ya suka tie na poste ya jina ya moke lelo mpe basa moko na journée de lelo nde naoloba ndenge plan de guerre ya lelo bakendaka guerre sa oyeba ennemi afokende guerre yeba ennemi tana kobwaka lisasi wapi aina wapi obiwa wapi aseki nano le 8 mars bolingi le 8 mars lelo karki na karki soko sasike lokwa yango kozwa mwa sapatu na wana otinango deya na coordonné libela atongi bampana na bofungamelanga na bar mpo na koyoka soni opakolengo yombo apine akotiango likolo batole ozwa pena mo ekauka mpo ntango olata ekuba mwa 3 obeta na se okota wana ekala soki olelaka kondre mokoto ya poto nayebi baje oyo lelo eza ekoyinda le 8 mars plan de guerre pesa pla pasta yemukosolobango tana sekina ngomi nayebisa yo lelo ekoyinda soki batiaki zengi bakozwa zemi ofele or mwasi aveni fo zonga frein le 8 mars esala biso te ngani mfaje le 8 mars vraiment somo mbali bine bongama toke le 8 mars foloba te nana makambo ebela kosala olingi okota na motema mobali boya bafeti avalere ekoka nana okoti libala te kolingaka feti te okozwa zemi ya loyenge pamba ese de okendaka bafeti na babar na bafeti wapi okozwa zemi ya botel ezanga motu na makolo yeba nano identité mobali alingi afandaka wapi famille na bango ekolo nini ana amina masanga na ye na suki kosuka wapi solo la pembe soko yoki ngo original na kote haleluya te po yoka ngo mingi ochangea te awa eza bar poto article 1 bar 0 de olingi oyoki oboyo ofandi yoka naolobela yo toli apete toujours natali bana mingi bazoyengayenga na bamakosi lokola nanu elingi ekita nzala nde moto ekomisi bana mikolo avalere ekoka koma mwana kata koma na elongi ya bato ya 60 ans nzala oyaki naye na loyenge eza na mwana mosusu otana balaba maniki omwana pende yo mwana ondire bazwaki se mine na ero bazwaki d'etat ere azwaki 69% tangaki esepela azongi na zemi otaki elongi ya mwana ondire ekoli bikosi lokola crayon de mwana azwaki zemi ere momwasi asisaki examen d'etat ke kosepela zwi mpe zemi mama mami wazozoyoka pasta nayozotina ngai na zemi solo polele pasta bana le 8 mars nde bayaka kolembalemba omona mwana neve lero baningi basakanaka ye afandi na kondira alembi maladi mponi bazwaki semina le 8 mars nazobetelo bapiage complet kongo ebebi te mokili ebebi te biso nde bazoba toyebi tana lere te tokoti vi presse oyo azalaka presse akutanaka na mbeba okosa yango bitumba vi eza na bitumba vi na makambo suyo moko oluki soko oyokinga ndeko zo batikala kozala te soko opesi vi calcule okomona résultat tozwi ya moke kozala na esenga koleka moto atie bamilio na banki eloko ebomi biso nazopesa conseil sérieux yoka banda lelo linga yo koleka tu yokelaka vi ya moninga mawa lokola yo moko oyokaka mawa ntango ozalaka piaka ene ezalaka piaka koma nokelanga susi koleka nga moko bato bakabelaka nga te nasalaka nyonso nakoma pokwa nabunda po esimba koma nga nano esimbi te nabakisa engagement motu mosusu nayebi nano vi na nga te nakoma su mibale eloko ezoboma yokanga zala na entre omona dépense pe te
soko za na entrée obange yo matata na defu musana ngeko fu futa entrée ça te ozo viva waya waya mozo ni ba engagement c'est mina le 8 mars mbongo kozadi de là soko zo ki ya soki ya ya soki bakabeli o bensi masibo ke na bar akomona mbongo asepelo lo tino pas sozwaka te loko mobali na ngai na mbongo seka zalaka challenger or tango ke na bar atiki nzoto zui sem après zemi obimi piaka mwana kokola wapi na ote ya bino sérieux problème yango pasta ona oloba ezani ya mfutemani alléluia soko memi fiboye okotelenga na kisaso ndire muta sumbi azangi mutakolongole nye OK pasta na oloba na original ebele bamikabi na makambo oyo apres keske oye balokinga famille na biso mabe ebalingaka bato te tala mutu to azanga kotala bambeba moko aluka bafaute abambelaka bato okendaki yo moko obebiseli yo moko kabeli bato faute ndenge nini nazoyeba no clair osimbisaki nani odefaki ya nani badefisaki na nani mpo bebisela na nani polo yoyo okei wapi mpo mona nini ebebela yo biso se tobimaka komo tozongaka kimia meyoko omoni bafaute tala bango soki atima mbongo lokola lelo le 8 mars akende olangwa maza na femi na malonga te lokwanga je te dis ke bana biso kotaliki tata age koli nzambe avasala atalaka mutu te osambela te soki oza courage lipe kolanda yo enfuteme elanda bagoigoi baboya kobima bapesa molimo confiance koleka nzoto oboyi nzoto ndima nzala olingi nzoto omona mbimbi pete yoka makambo na yebisa yo challenger azawa andena kotema te ya berso awa eza okoki te kufa yaya toleki mpe ebele bisi nini bakitaka te nakosi na mata biske banda zanu nakomi na 7e mari mutu azokita te makolo mpasi nakomi koloba biso okufa te kokufa mpo bato bakita ngai na pema naoloba no basérieux problème challenger tokabeli vi bato misusu comme si mokili eza ya bango tala bato babongana biso babola makolo kaka mibale nani auta na mbongo lola mutu te tokuti nyonso awa bebe akoma patron tala na bomwana kola lokola babebe nyonso amona nini mpo mokili ekoma ayebi so tozala na mokili mabilela lokola bapaya loba ya solo oyeba makambo mike tambola na vision kobongesa classe te classe ebima 80% mpo mokili nde epesa classe réseau soko otangi nde ozwi musala challenger ataka classe te challenger makasi ya nzoto na oyo azomona nde kopesa lipa oza wapi otelemeleli wapi nde makambo eza na vie oye na poste nini bo mibali oyo lelo bakutana naoloba na yo basere eza problème koke na bare eza problème te entre na yo ozwaka ndenge nini tokomona na bare opandi 20 bouteille tobetele maboko tokanti afere nzoka nde kopa bibango opesi mwa ndako moko moto akoti bakabeo $40 orengene ekala ondimi perte me lokumeti etikala oyo abimi futela peye de bouteille azongo fingi lokola aza yuma amelaka te na pile bango nzoka responsable ameli de pa longola mabibi mbongo tazotya économie mpo fina emata yo oza wapi oyo kinga oza deuxième mita bar poto masegitya pembeni kozwa 100 francs na yo batutu balingi yo te mokolo kokweyaka bato bamelaka yo nde bakocola yo soko ezenga te ntambo wana ekenge soko mati kotalaka bato ase mingi te talaka bato baya likolo mpo babenda yo soko kotalaka bato ase mpo bato ase obima lokola mopau na kokabelaka bango bazobende mpo okweya natese naloba nini naoyebisa o sérieux problème koboya babola te kima babola bazala na makambo kaka ekanga kaka koma vie eza na esengo ngai namona bino mabele yaya nalobaka polele lobo pasta koma ngai na kovive na manka na place oyo naza ataka neti ngai tokei vrai ataka atalaka tere te mama na ngai ata ya banzube abetaka joske po toconfirme jogo fezaka na terrasse todi jamais na match ya quartier na poto mike tomona joueur malonga yeyo dada na tshaba baseki kobeta na stade malamu oluli poto kopakisa ezokoka te na poto kosala nini bolole sakana tuta biloko pasta foza na mobali moko ataka oyo le 8 mars azotinda omela masalaka te ana kopa malonga te aka challenger faux joueur mayibi emplacement atiaka bino noki emplacement pasta boye na bino batitre biso emplacement emplacement okende emplacement ntango tokotala boyenda aza vide pa kitwamina kongo boza titre na anglais bokende yango musika
bote soka kisasa ndenge eza boye babongisa mpe kisasa te batikaka nde eza boye ngami nayebisa yo tuta biloko naloba na yo tuta biloko po soki kisasa ebongi biso baeletre bakotimbela tozongi mboka jamais tozala tokeka boye tolendaka bango pasta nayebisa yo estce po tia mwasi isemi faut une étude jamais so amoni kaka bolingo esimi na mbongo na ekoki makambo abi pia savana mwana pa bengo papa kuta na diplôme jamais so amoni kaka obotaki ezopesa fufu papa ye kibolole na nga libanda me na ndako papa sakana o mboka nafunga bapiste tout 2023 le 8 mars yeyo tout biloko yo nese madame ke olingi libale umela mais manga lokwa chel na ngaka mwasi akolaka te olobi pasta nga mwasi atokomi na 50 akosa age tia yombo na suki lata lokwa mwana moke mpona tia miso libanda te nawe bano polele nga mwasi badi bamaputa na koboyo mbambu aclair no asirban na machaka te olera taxareki ata oboti bana 6 tia bango pembe senga na ye sokola ça loka jeune fille yembaka banzembo moko loka na zoye bate po esalanga zuwa lesko bazoka tafuna munoko moko moke beti kano manga ukraine kana nazomona be baméchant ntimba faya lisusu balinga petit te il faut mobala ota mosala boya kobima mpo ndenge ozolekaleka ezosala loka amoni fare mpe pembeni na bano polele namasalokola bana nyaka nsima mobali wapi savo makiki oza na savo abenda te wana longo mwana nye sasa savo alinga si mwana alipeka nzoto ekomi kele mwasi akomi maakoko ngao te nakobimanake na zoyo nakoza 0 heure mwasi fo oza na tendance nawo mpe so bachema soko oyoki ngalo le 8 mars koyola feti te wela nanotimbela keba papa alingaka nini mobala solo alingaka difficulté te alingaka baplainte abana na matoi te sisango afaya yo esengaka mbongo oyo akangamaki oyo liputa oyo classe ngaka donateur makambo kosukola bana wana tusakambo afanga na ya ebongo mbimbi pasta nga ata bana bakoza 6 oyo aza teti alinga kolala te lato tosala mwa eloko wana fo kotinde koje pa yaya po mwana akomi te teti kolala te Comment on a 23 heures quand en chambre ba parozo luka nini badi no bi ezaka na bokali so toni te tala kuna na sanzu ya nzuko ko tele nini enfant non a demi o ça va périmètre ka bana mususu ko kaba ko bota e kominga ngambo yo mi sécurité papa yo na mwana bango bana mabo obungete depuis 4 ans oti musalo zoya or tongo ti poko bazaki na mama eri yo zoya monika ya bandoka mama na liputo ndeko kende papa te wana mi yozo kitoko pompe ekufa ngosa natali ennemi mbanda yo saka na pomo osekie Olivier na oya bisale foto saba media oyo yewi masi yeyo yokanga mabala mingi kufi ba jeune fille na miso omone kitoko ko bomba mobala ebité mobala tanga te ko bomba mobala za pété mobala za facile soko biko sala entretien mobala za facile soko biko répondre bien mobala za facile na miso ba tu pesa e valeur bwana kaseye ako sala toi solo ba mbongo ata ba tu miso si mandi manyongo meore orenge so moni mobala ko mko senge ba nyongo ya sala na mso fa china yo sama mabe na bana polele le 8 mars pas OK non le 8 mars na sembele ni maputa tant que quelqu'un zaka mabe ça ni mbimbe papa zo tinda mwana ya tole kina utam voyage a ko servir nga tana zo servir nga na sengo mona bolingo so ko kabela ngole leki o ba chaki leki amwa si sem yo ya yo trahiri yo mo tshela nga mbimbi ba maya maboko ba pilipili wana tinda bana to baleki okolamba biloko ezanga musulime tango mo tsheli nga pete e mati pianga rapport na zelo belongo la msuba lokutana zolo o suninyo tambolaki wapi chakingo beloko zosuka mwana wese na esa sunini zela yoko zaki kote nini opusinga matoyi tango ningisi boye zotente aussi simba yo webi technique te obenda challenger toujours na bela yo
eba obimisa ngaka azalaki mwasi nakobimisa mbongo nyonso sala naloba nakokosa te ema ekosa tuna pasteur sololango pembe basi aloba malamu te mobali avandi aya afandi baotala tv nije asongeli eleki na yaya benda loboko mobali masaka lokola aza na kati ya thérapie masaka loboko ntango azoka boyemoka bandofunga badosia bolingo omoni jeudi mbongo yoka fo simbango noke noka pozala ponga moko akopesa te foto ke mibale kopesa nyonso wazo mase nga na okende nga te fo kende osimbango $700 800 ezebe ebele estce soko masaki te ngaka loba jamais alingi etika ye na motema ntango ozwi loboko mase etindiki ti na kati ya fletu ebimi liesa dambuma tuta biloko liesa dambuma we makambo na aloba wa le wima sisoko yoki nga tala yango mwana azopolele nalingaka basi oyo bazaka lokola comportement mindele naboya mwasi akola kola mpe abana mpa na nga bima gene naola nopolele nalingaka mwasi oyo atiaka nga mal à l'aise na ndenga bien mondire lelo mpe pasta yo ozala no na dépense te mpo oyo okonga na libanda olobi mpe bien libanda nanu ye kotinele likuta olobi mpe bien mundele pourquoi alobi boye yokanga très bien mobali talaka esengo nende sala libala obana mobali oyebi nyonso asalela yo kokotelaka badossier te soki alobi te mpo ntango to aza piaka koloba te mpo na soni so mobali aselaka ba bien jour a fete alobi te seke aza nango te tika ye moko réaction esala tanto ndenge fete ekokoleka lobi akomona ke kope esimbi asimisi 20 moko bemela ta sucre na rambuso ndenge tobimaki te lobi otikali na nyongo mobali fa kota ko na programme soko ofandi boye moko te mwasi akangi motema asengange eloko te na bafete alobaka te okokamaka bepanga mabuku ya lopangu yango abombeli mama abotema alakisi yo pourkoi alakisi humilité bino bozomene vi lokwa ya guerre oyoki masolo ya libanda okokotisa mpa mobali ndenge kuna basololaka me mpa mobali ke bana bakamarade batikalaka na nsima vetelo mwasino masolo bakotrairi yo eyo me mobali no boye si nga alingaka te jour a fete namoni bobimaki te nga nakoka te omoni mabala na bango ndenge ememi ya bino or mabala mingi ozomona ezokende kokóma na suka te ezoka baekipe mosusu ebandaka championnat me ezwaka kupi te olanda baekipe wana landa real elanda barsa ekala te final ezolanda villarreal olanda genga okosukaka abimile 40 landa real final zo mobala bokende ti mala banopolele tuta biloko pasta tala note original libala eya pete koma banyama bazangaka nga lupongo me bazala fidèle na mabana bango me ya biso ekabwana maloba nini nyoka mobala alobelaka mwasi o nyoka soko oteleka elongi akanda aswaka mingi mama tingamela nini foyeba koma nyoka bangi fenete alandi mobali ndima boteleba bana tinda polola landu ata oyo wala bana nyoka ko bakomona o anani pasta nafungolo baperimetre kale tala pasta loko ti mwasi anyoka ti bazalaka na basolaka te na baninga ensemble boni papa tika papa lelo mpenza tika nde tozalaki tika apesinga kimia moko ezalaka te omobala nyoka libanda méchant me na kati ya ndako yuma mwasi akogangela enyai bakopesa na bisi boye fene moyebima eza te technique de guerre koma lio nyama munene mwasi agangelaki mo mpe afandi nye abangi nini me oyo baloba na bible ke lio abangaka mutu te me devant mwasi na ayokaka nyonso fo ekóma na niveau oyo basi ebele babi niveau te soumission to bakozala mobala besiko neti nga te nga soko ozinga ozosela okóma na venir okosila matama lokwa pine ezokita mopepe okokamu komo otakita ta loba aluki yo ngai yo matama ebubuki elongi esili makero ebimi soko ozoseka mino eloki elongi na ebele yo mwana mikuti na ye tononimisa motu ngafona longa libala oyo tout est biloko pasta je salue frère Etienne donc voilà c'est nani Salazar azawa pasta oyebi nazomona makambo eza seksanga le 8 mars bozokumisa oui est-ce que mbaka papa bien
na moi bilia papa respecta kango comment mobile aller na 16 na tika biloko bazonga na poka bo silisi nyonso oratalaka nzungu te oya tika na papa pesi priorité te mobendi akozana sengo kozana ndako ngondenge ni basi alelo oya nzungu tsaka kate or ngape na sona beti calcul mbongo na tikela ka madame eza lo fatela nga biloko mona ba 8000 na yebi ko ngana kota malewa pastor le bala dia 800 pour 3 boula badi eza 600 200 lipeka moko soso za kasete alors on va conjoncture et matière comme mais faut pas pasteur ochelinga misatu déjà 3000 puis 600 fufu combien 3000 ici 600 na teka kacha pona be puis so ko servir nga na 4000 na pension 17000 tozaka 4 mochelinga biloko 4000 oliena na nani o 17000 na ke malewa na kozonga na 15000 moi 2000 keke keme na tondi koleka ndaku na ebi tous les plans de guerre o trahir ngatro na ebi je nyonso parce que lelo to moni Macron ye na Kinshasa Meli Castel na bandal yoka Castel on eza masango uti na bango moko Castel eza ba français asali bongo et puis geste Macron asali tous les Congolais fallait ba CP là soko sili kwa muté mabe ozo président munene ya grande nation loko la France e ko ndima na humilité ko bima pa tambo na ba cité amela biero batutu ba melaka eza grâce ya pays fali ne yokanga asala eza fali ta bien fallait za grand musicien o akenda sango na Congo il faut pourquoi bo lingaka kaka mabe ya makambo esalema tango asali bo eza geste moko fo bostika nango ko le symbole era Mobutu abengisa Pelé webi Pelé grand joueur a régné monde entier Pelé batu batala Pelé na stade zero ba reine Elisabeth bakota na stade kana poto batala Pelé ba joueur nyonso ba régné nini yakenda kotala na terre na ketu ba balado rebe ebele mais Pelé batala yi tout a biloko Pelé ya na Congo to mona Pelé wana ngai te ba vieux alina foreman Mobutu alongola bitumba na États-Unis bunda awa etika bitumba moko ya libela mokili maka combat du siècle Tyson a bundi sali ba danger ba bundi ba combat mine ba Las Vegas mais makambo ekenda sango lokola Congo etika libela alina foreman ba bunda awa yokane biso makambo tout a biloko passe James Brown oh Michael Jackson alande pas régner Michael Jackson a triché James Brown aya na Congo po mona pays yamba banani na ona yebite Congo yamba bato kilo ba pays bele so tali ba papa ba kende te papa ya depuis Mobutu un pays mo za beni et bi makaloga pays le choc me yamba bato so ya solo ya solo pour la biso vérité so mani makwa yaki ngakuna se pele za bien Congolais ndaza na nature mabe Congolais akabela pasi na ebat or bato ebele bana Congo ba edamete bango moko bazo vivre bazo mona lipa oya lingo tela gouvernement ndoko sila matama lokwa pine sili mupepe pasteur bakufa kapete ka ba plainte ebele kotambola ka kotaba Congolais pia ka mingi te bakomoni sa mvutema sa oyeba bakomisaka bana ser bandoki na ndako mwana ser ko otaka bana ser basumbaka na tongo mwanya kota kwa ndako pecho tia farate be tia fena pale masomoni pecho est-ce que nya mwana zaka solo mwana basi na ole bela yo loba pas rien vifo e batala positif mutroko langa Congo bebe bate ko bonga ngeza nzambe na courage je te dis avec amour longola espoir pour sa vie soni longola soni longola orgueil au moins vie Rolando oh tout ba moni kai na vie bandima ki sacrifice na musala moko ba kolola ki bango lelo e futi zo baate ba kino ba lingi minene mais mai na kala champion mais mai na cop na kokate na mo ngai te ozwa kisi osa eloko ngai te mais yemo bafanda na bana yo ba yebi makambo ba tukoleka bango moko OK pasteur le 8 mars eza diabolique te monde ate bafetaka le 8 mars nde piaka kelisa masike na piaka eza diabolique te kosanga na yango na yini baninga okosaka diabolique sakana na hita juste mobola za makambo ya somo bapekisi bali ya soso eza na formol eza pesa maladi ya kunde kombonga matembele na matiti elanda nini mingi kongole kufa na zamba lokwa tabakuna okosela soso makambo kwa salimbo na yebi ba congolais sangi eloko akomaka jaloux obunga mwasi aleka matiti na munoko te azaka langage mabe yango basisaka bambonga wenze nyonso na boudin po ya kusunika kala basimisaka masimila wenze katanga boudin atrosa yaka bakitima bakisasi ya desa kusa mbele awa asa moi cher
nayebi bango bata donc bude longola moi nostalgie akolambela biloko moko bepisa kolokota na wenze donc asisi mbongo tu na bude okomeka supa biloko ndire ngai elala asoki oyebake nasoma batomate esangana na bambembi epola nayebi bango biloko ngo mpe bela faluka moto baninga bati de makala esimbaka na epepeli te fo moko afula na munoko omwana te mwana mosusu na ndako bima makero likolo kofulaka moto mingi mama nakomisa kokoa mopopoli pesa bakalikile dudu na chama ya fufu mama na dotaya ofula na mopeli mwana koma kwado ya fufu tanzama pambola je crois bandeko bakolanda yo bachalangel ndenge olobaka challenge so mpena kopesa bango baméthode opesaka yo moko ifo koboya yo wana pesa ngo no bachalangel oyo nalobaka oyo ayetala nalobaka makambo eza clair oyoki nga original version nga nakote oyo jamais amfutema mpo namona ye te nakote oyo jamais kebebeli yo ifute okomelaka motu nyonso vi ndenge ezawa okoza na age ya likolo me nzambe apimeli yo mbongo nepali kobimi piakere azocheke oyo atala na yo kobimisa nini soki ozwi mayele pourquoi soda mpo azala mawa te na guerre fa nyokama na entraînement bakoma oyo ekoya eya soda azwaka formation soda azwaka formation te soko masasi ebandi kaka bwakaka tene akimi mais vrai soda so akimi masasi yango oyo foyeba oza soda ya guerre ube soda kokima kongo ndenge ezawa mwasi oza na ye okokima ye to kokoka bayebaka challenge sikoyo na mwasi misala eza totie mwasi zemi bomba ya vivre totala naoyo bana polele moni toto bato ba guerrier guerrier eza challenger pe eza na manka mais yo s'en sortir ofuteli obeti kopo komi na identité yango ba jeune kisasa kende na mécanique kende na kwado kende boye te masoloka minene tala ba jeune obunga ba goigoy te moi soki ezali bengaka toketika na po 5000 makolo na lembi mazapia biaka tolongwaka espace ya 1 km makolo po 5000 omona boyi mazo bakena konginda konginda ezaka lokola livre te konginda eza tielongi na moi longola soni kota na tak ndima pasi ya mikolo na mpo entraîne osi moko mamayelo zwa mbongo église nyonso kokende bakoteya yo nyonso me mpo na kobonga yo moko tielongi na moi anca kotikela mbongo lokola kado te oya koyokanga bien calcule ya batieli mpo na journée ya lelo ndeko nanga oyo tolobi nayebisi yo nzambe asunga batiel baza bato mpe même na bible basalela pourquoi mwasi ya ndako babengaki mingi te par rapport à Tchel Tchel alataka mpo nabenga bato nakomasa bien wana bakaki mwasi oyo abali te zala na nzambe metambola lokola Tchel ire bato babenga okende libala noki basi pourquoi Tchel atala ti esu ema pamba soki abimi fa alengisa lopango mobili omona otia lopango oyo Tchel mwasi avandi bafille nyonso bakomaka mal à l'aise mama alatali puta libanda mpona alatali bino ese nabengi bango koma basi nyonso babimi bolobi te nga nabimi ekominga ngambo po Tchel azalaka deja prêt pour la révolution akalkulaka tout abandaka rouge ala fe 4 fa bato balamuka aboya eza kriya bongo atia bote na nsima bakokitela ye mbongo fakute deja po te eza likolo neti babiso abika $10 na bina $2 likolo komisi du po ate eza chalere oyamba moko afande na makolo nde libala 14 nde bobota bana bakola Tchel akofande mwasi andaka kofandela boye tokolisi bana aliputa kolekela kwa ngula mwasi abungisi bana sola milinga alambaki nango azotamba nango lokwa kisi ya ngungi nazolo mwari kele napona loka nzaka pambo voilà merci beaucoup tokomi na biso na suka Pastor John liloba nini oyo koki koloba pe na bandeko oyo bazwi ta ya kotala biso surtout patron na biso mama mami wanza umela nzamba pambola chaîne na biso MJ télévision mami wanza bo s'abonner massivement na yebi moko sima bilito zaki na Olivier Lowango yo moko pe na yebi yo na Daniti na batutu bazalaki ba piringa na mpe mususu ma donc badoye ba et puis frère Etienne pe lisu na sima ba challenger frère Etienne umela na mesu ba challenger donc moni au base retourne en 2023 tolia pete yango yoko boyo fa ofandi technique de guerre c'est facile linga yoko leka tout mutako changer azate faute na baseka na musique même ko tamba ne kenge pasi babambela yo difficulté vinde tinde okende bongo
kotengama ya sapatu ye moko alinga te molati ye alingaka makolo yango semele te etengama kobambela sapatu foti pamba utaka na magasin si sika oyo alati nde alinga makolo yango semele ekimi bokosela sapatu te lokolo nde alinga makolo yango sapatu abebi ofinga bato misi upamba objectif la pende etengamisa ye okompananga merci beaucoup Olivier Olowango derrière ces beaux caméras et merci comme ça à notre mami Wanza et pourquoi pas namona boy papa Misha de Paris namoni le frère Kevin Bravo Wanza namoni le rappeur le plus frais Ronnie Bessial depuis François et pourquoi pas balobi les 10 max awa balobi spécial soirée kozala kaka na kati ya Paris wana na ba mama na biso association ba mama bosembo et puis na ba mama d'avenir ba kosala lelo moko boye na kati wana ya Paris wana donc ba bengisi ba mama nyonso et pourquoi pas na pesa merci lisusu na tata Nzambe o apesa ki biso journée ya lelo et pourquoi pas na frère Etienne na kati ya chapelle de Veker. Quant à moi Dani Timanga, je dis merci. Na assistance il y a Sylvie Bati et puis derrière ces beaux caméras c'était Olivier Lowango papa na Jérémy. Quant à moi je vous dis merci et bye bye. Vraiment bon s'abonner, Samara Goli Mazabata Bina Goli Gobo, Samara Goli Mazabata, MJTV, Samara Goli Mazabata, Mami Wanza, Yoga, Mami Wanza. Dani Timanga, vrai non, vrai tanta sola bien, gauche droite, à la table pantalon quoi. Au moins. MJTV, vitesse wapi, abonnez-vous.